Koyeba bino ebele kolanda site na bino obolinga mingi www.congolokolenews.com na baye obalanda biso na lokole ya Congo. Lelo Congo lokole eza a kosolola na bino ko partager oya mukie moi lisolo ya mukie réalité d'ici et d'ailleurs les émissions na bino bolinga mingi na banzi ke lelo vendredi bovandi na salon na bino na ndako na bino na bike bozolanda émission na bino. Mais l'émission na bino avant na sola na bino pour na likambo eteli l'émission na bino vraiment na web sabino ke site na bino est commis opérationnel www.congolokolenews.com vraiment beaucoup tango mingi bokenda mingi na YouTube te okokota na YouTube mais faut beaucoup ta mingi na kati ya site obeti ba www.congolokolenews.com au moins ba news asika des émissions au moins on bala moko na kati ya site ba tu o ba olinga ba dédicace talaka oweza mois décembre oza posa mois mbote et ça bien mois anniversaire et ça la mois bien oza publicité mo boye oza entreprise na mo bosongolo ndeti ba oya Fred ya poto tikin awa oko benga numéro papa et maman manzambe aza na Belgique obengiye osoli na ebo sola carré ou bien bengi mama Gidi Bisengo moi ba numéro na biso ezana likolo bosola pe kitoko vraiment to sepe ya makasi talaka au décembre et ça va un mois de dédicace pour vraiment on peut s'abonner sur ma meilleure venant pour tout ça déjà le 5 décembre on peut s'abonner ma meilleure ve le lo lisolo na biso ezali boui na mabala tozo mona bana mingi baba foyer mingi ba papa bazolela ba mama bazolela na mabala bana bazoyati est-ce que nde bana bazoyati et que cause motif oyo bokoke na divorce mbandona kota na mozindo likambo na ngai nazolingana ke kopesa na invité na nga ona bengi bango mbote ba se présenter mbote papa mbote maman Mariam ngai ezali papa de chute Mambetuko assistant ya maman Gudil Bisengo na Congo Lokole News en plus nazali chargé programme na Congo Lokole. Enfin, nazali gérant et établissement nabiso computer service and suppliers. On a na vente na achat de matériel informatique. Merci. Merci maman Maria. Nga komunanga mama Pélagie et fonda naza mama vendeuse. C'est ça. Merci Bae Binga maman Gudil Bisengo pona batu bakota la biso lelo maman Gudil Bisengo responsable ya congolokole news.com tu répondre na invitation maman Marianne na cadre émission na réalité d'ici et d'ailleurs pour sepela vous allez toujours connecté. Merci na sepeli mingi na ndenge bobengi ngai diambo na présenter ngai kombo na ngai Aser wata wa wata nazali ADG ya maison nangai awat comme business na za pona batolki walki et computer c'est tout. Merci papa matondi mingi ndenge bo répondre à l'invitation nanga na utiko benga bino vraiment na sepeli mingi na za na sengo makasi totozo sur la likambo oyo batnyos ba ebi yango eza likambo ya libala ya ba foyer belé ekoti na kati ya kokoso batu bazoyo kana isusu bien te papa na mama bakomi kobenda na bendana donc mabale ebele bato ebele bakomi kobala na mikolo osika eza bato babala ni kala okoma bato babala ni sika bato babala ni kala omona na combien de temps pour papa na mama bazwa bana babota de esa mikolo boni donc mbula boni bien sanza boni pour moi si akoma kobota papa sepela na pesi malobe pa mama. Merci maman Mariam pona mutuna na yo combien de temps que moi ça mbala so ba balandi po ba bota mais pona nga na biki za ba temps ebele te boko kuta même lelo ou passer par rapport sexuel et puis ko kama pesemi en tout cas na mona za bon kala
Exacte que vous avez tant ébélité. Bon, monsieur peut vous avez tant ébélé. Au kangi pézémité. Merci maman. Ok. Merci maman Mariam. À mon avis, ce qui vous balani, n'a évité ce qui est senga que boloba que tu fais nanu to jouir na débat na biso, mais ngana moni que ce qui vous balani mbalamoko. Parce que les balles ont été pour la batupé, les bandes ont été la binote. Il y a quatre balles dans la chambre, na bino wenda ko bino monte. Parce que les bandes font mon que non, moi sans côté de balle, abani ko bota. Donc monique 9 mois vraiment, mon encore zemi, mon na botami. Vous êtes que vous faites nanda ko tobi que non, bon ça va. Toujours dans la Liban na biso. Moi 2 ans, 3 ans. Et bon c'est quoi ce qui moi zemi, kota ki par hasard na bané ouais bandeli wana bolongolango. Pour la harmonie kaka ke ça là que non tout fa nanu tout ça na monique ouais na monique ngai pona ngai vraiment dès que balani il faut bon ba fruit mbala moko ya libala na veut dire que une année déjà moi na ko bota manaye. Merci. Merci maman Marianne pour na motuna au Pessi. Combien de temps isengeli na couple to balongani ba koka kobota ngana bandi ete soki ba planifier na bango te ba koki kobota na bango ata bakoki ko mwasi akoki ko kangazemi ata na mwa liboso ata pe na semaine kaka mwasi akoki ko kangazemi mais batu mususu bazaka na planification. Oh bon to vandaki biso to utaki église to balana ki moni bato bayebi nzambe na kati ya ecclesia ba mipimaka nzoto basangana nzoto te ti na mariage bato abongo mingi mingi okoka mobali na mwasi babi soko to boti na lombangu tokozwa temps ya ko savourer to ya ko sepelisa banzoto na biso te bana bakokoma moi dérangement au moins balobani na mama te to zela tambula moko sima après to bandi na biso ko bota soki peze mekangami mais soki planification bato mibale basololi babite to pimaki tango tozalaki na ba fiançailles et to comme ba marié to sepela mwa moke sima nde tokoki ko bota et ya kanango pe. Merci maman. Merci pour répondre à la question na yoki bandeko ba pesi ba réponse mais ngana ko baksa boy omoni libala ko bota et dépendaka na mutute et dépendaka na nzambe soki tokotala pondo ke mama ote ko évoquer likamba bonzambe na kati libala ko bota bana na kata couple to muto bota et dépendaka na nzambe. Ce qui te la même histoire rebelle. Yoko koloba ndenge balobia que ngai na koko bota to savourer to pesa 5 ans to pesa 2 ans mais moi n'a pas coupé ko yate. Vous avez neti pe moi na koko yana une année na tuna 1 mois. Donc libal dépend ko bota moi na kata couple et dépendant kande na nzambe. Pour ce qui te la même la histoire. Ce qui te na mukanda jeunesse. Sarah na Abraham basala kambula boni. Ba komaka mibange bazwaka mwana te mais bafandaki donc bota ko nege kesu mutune zali que faut combien de temps en tout cas préciser attend na couple et pona ko bota ezalaka te et dépendaka kande na nzambe soki ye pété bokotali la nzambe c'est ça. Mais Sarah bazala source d'espoir te na Abraham na Sarah baza sous espoir te bayi ke bon babota na bango te mais quoi ka likabwa mwa neza et utake panza mende bazwa ki mwana me bazali batu mo bwe ba kieli ke kimaki bango papa sert. Merci maman. Merci. Beaucoup pas désespoir. Merci bandeko. Papa bazolo banini yo bakozela temps tani baozela. Papa pe kuna lobi keten nga inane ekoki o 10 ans ekoki nga alembi nanga nga za potsa so na uta musala bala baya yambanga na posa bala basinga nga ba chocolat ba bonbon e bo sikoyo mama ozo bota to vende nga kana ndako kanza mutavendele nga maki ko maka munene nga lingi nanga te nga za posa ya bana sko papa comme na posa bana sko yo mama okoloba nini yo zo bota te 10 ans 20 ans une année papa abi aza posa basani parce que kuna na cuisine avant na salon kwa kailo moyo kuna ngrelelele mais siko yo mama kuna ezate alembi na ba business so papa eboy alembi ba business papa aza na posa bana baya ko yambaye babenga papa mama yo lobi nini.
papa lobanini ke alembi kozela malamu soko auti musala kuta ayokata bana bayamba ye mwa basande mais moi ebambe beba na mafuta oui eza malamu eza mabete mais papa akoki koloba kaka te il faut kaka mama bota mwana te ntango supera ekote pa papa mama aza na erreur wana te ozomona basi te moto abotisaka mibali te mibali nde babotisaka basi bana te bongo sikoyo mama papa kende koloba te nazomona ezowumela mpa nani peut-être ebe mpa na yo moko nakomi moni mpo naza na ndako ya libala nanga nazolia nazolala bien nazomela bien na vandi aza na posa bana balela mais ekowuta epa na ye peut-être ngai naza na nga bien oui ezalaka nango mais mama akokosala eloko moko ya makasi wana te mama aza na libala babali ayebi ke ekwaki libala il faut abota mwana bana kutu il faut abota bana mais eza te dépend na mama il faut abota bana po papa pe aza il faut atia mo sixième po mo sa bota te so yo tenga se mitana obota ndeni yo ndi sikosala makasi ya mobali oyo baki so yo ta mutota mobali obotisaka pete eza faute na ndeni so yo za mobali obotisaka te ngana obota te tam soupe yo bakaka te il faut na bota mais babota kapé na baki na tout ko ba tout à l'heure que moi si akokanga na mbadi ka musuka ka lelo ba passer ba rapport et puis à usine bon musupe ba ko zo pe moi temps ta pour ba 2 mois ba 3 mois o ba ina ne ka tout au loba et ko za pe bongo mais là te papa lo baki il faut na kuta kaka moi nga zo zemi ngwa yo no tianga zemi ngote zemi ngwa na ko zo ngwa merci maman mama yo mo tianga zemi siko yo nga na zo zele pa na yo zele pa na nga yo mo to pesa nga zemi ngana zo zia nazo azemi yo ko na ocha azemi te siko ngana sana mama lobi mobali nde mutachaka mwasi zemi mais yo zo umisa ko déranger Fabrice Malita yo zo déranger mama mama zemi poto mona na pesa malobe papa merci maman nazo ngenda mkel comme papa sera lobaki wana pona soki nzamba permettre ko bana déjà ça suffisant dans les restes que yo non mona te pa nzambe wana ngana mona ma bizarre pona calcul na bino boko sala boko planifier na nde boko cha nzamba ko yel e pa note mbali te kende ko la na mwasi na po za ZMT ameke complication mo ya plus tard mais pona ko sala acte na ko cha zemi yo mobali nde o kende pa mwasi na yo bo sala makamba sala ka poser mes quotas bon pona likambolo bisiko ke na répondre à question na yo ba jouer papa lembi alobi oui exactement ngona mama oui exactement siko ya sana posa ba chocolat na mama zo yela munene aza posa bana comme kolela ndako bande comme kolela na pasa bana tout ça ba komi ko ya vacances ba vivre ndako na bana bazala te tika to ke vanda kuna OK na comprendre to ke ko fêter kuna ba fête ya papa za posa subila bana ba jouer yo siko mama zo bota te bon wana comme ba kama compliqué parce que pona ngai etange mobali na bande ko bozo kulanda ngai mibali na poto na Kinshasa c'est comme bongo papa na évité au fond de la ndako ka bozo bota te siko 2 ans 3 ans bozo bota te ngam na bota na moni ke na bota sayo déjà na sa makama saka po mtabota yo bota te ndeni moi c'est yo comme suspect ya ça au monde ya boti na bana mino libala na bino mama donc mon ndenge bozo s'arrange pour na ko lia mbongo dot na ba nogona vous voyez parce que scientifique donc to ben on magidil na ndenge ya médecine bosaki pe ndenge préparer moi na conseil libala oh non basaka mobali bona mbeto oh non basalaka be basa comportaka boye mobali ye maibwe bo prendre des soins avant balsa moi na yo ndika ndenge zo lia mongo longola mongo na mkena na hôpital na mwana mwasi wana utabeke non atini mwana libala mwana ngai vraiment azali féconde non magidil a féconde donc ndi akebu donc akobota ya sûr atiko mwana mna sama kamo asama ko belé tellement na mokili oui bien ba fortement ba nini ba kisi ba melaka emsuzo nzama tinoko na bana 4 par exemple ou longola bezemi 4 c'est quoi yo mobala comme ko réclamer na ye mwana yo comme lo ne malobi ko no mbana botsa mwana mais mbala boli amoni ke na moment tel na tuni mwasi ba période ya ndenge ni koto oh non 14e jour na le 5 on m'a dit précaution pour Banama Kamtou, c'est le premier. Azutanyo so wana veut dire que probité nyonso vraiment a tché wana pour moi ça ozemi.
mais c'est mes oeufs on a montré comme suspect. Merci papa. Comme vraiment suspect. Merci papa. David Olito yo comme suspect hein. Na pesi malobe pas maman Guidil. Merci pour la motuna oyo bande makambo eza compliqué nde ba mongo ba bi compliqué et grave. Hein et penza grave makambo botano makambo ngo. Yo moni bo uvandi mbula mibale mbula misatu na libala bana bako yate papa komi ko tungisa yo zozwa zemite moi si maele osani. Moi si maele zwa papa mo ba papa oba kima minganga ba papa balingo kendo hôpital te. Ezala tazo bela maladie okaka simple aolingo kendo hôpital te e bongo tango ekomi ke ya ko bota mwana papa pa olingo hôpital te moi si mayele mema papa na hôpital tango mosusu papa ba mboto na e ko sala to mi mboto na français ba benga ngo ba sperme na e ba liquide na ye e seminal et ça la kanango te za nango la vitesse te ezo koma ti bisika ze miekotaka te to ebite moi si malamu tango papa atio molungi atio penza vuluba habité yozo bota te mema en hôpital ba ke kotala bino mbale nani azana likambo nani mboto na ye eza ya kokufa po masolo pe ala kate biso pe basi ba hypocrite mibali pe ba hypocrite po ndenge eza wana moi si mosusu mobali bato ko pesa mbongo na ko bala mais moi si on a ancienne de sayo abunda guerre à 40-45 ya banda mambo nzoto pratique nzoto banda zala mineur otala boena kati trompe ezate soki ba ouvert soki ba blonyo sona ezate muto bato ko pesa mbongo na ye akena ona libala consciemment bo moto na yo ozongi pa kati na yo robota. Et comme ils sont miracles, oh ya Sarana Abraham, bah moi ils qui dans 7 ans miracle bah désespéré qui déjà, mais le Mikolo bah quand ils étaient maman moi dans 7 ans à juillet mi Mikolo ngana on a yo quitté, toi papa moi à 100 ans à Sainte, non on a yo quitté, mais yo moko tala, ouais, yo moko siko elenge moi si tala place au tambola kinzela na yo ezala kindenge nini, yo pe papa ba pauvre. Olongola basi bazemi ebele nzambe baza juste yo longola bazemi osala repentance te ok pe na libala boye makambo ngo komo landa poto kaka obana na nde batolongola batu balongola ka bazemi bana na balela ke panzambe babi makila na bango egangaka yo papa na bolenge na yo ya mbokutana na mama olongolisa basi bazemi soki basi combien wana okitisa bana oza papa ba pauvre siko komo luka mwana akomona na mokilo oza papa bana mo virtuel so beba le kandenge nini donc papa ba pauvre kufela bana longola ba avortement basi ba longola bazemi likolo na yo basi mususu ba kata bango ba matrice ba trompe likolo na yo alors comme nanda kozo bota te bino lokwa bokanisa stérilité ezaka ka féminine bocha aka musapi pa mwasi stérilité masculine pe ezali mwasi malamu comme le latin kanga papa na mokaba kwa epenza mema inde te pa monganga batali bino mibale bakata likambo nani azala mboto ya mabe nani azala mboto ya malamu ngana moni toko ke sukisa likambo kaka wana koke komona monganga poto eba nani nde asalaka te nani asalaka. Merci maman. Ngana ko ajouter boy omoni soki toko répondre na question oyo eza na ba voler belé ko landisa ndenge bandeko bawuti ko pesa ba réponse na bango. Na ko zongela na papa deshi po na ko yebisa ke eloko moko te esala makana sena moi awa sans volonté nzambe soki nzambe ako assister biso te nde pe tozat po pema d'abord tozana ngo za nzambe na ngina loba nini na maloba na ye moi contradiction pe ezali alobi ke basala ka geste pour na zemi kota oui c'est bien bon mais quelque part il y a lobi lisusu ke nzambe pesa ko bana mine donc toujours revenir ke manyo se dégoûta ke pa nzambe na yebi ke se vous êtes d'accord na ngai donc ezali nzambe nde mutapesa ka mwana ozomona mais soki na loba ki ke na ba réponse ezala ba voler belo to ko répondre na yango soki na ko landisa mana ba question oyo libala d'abord ezala kanano ya mwasi na mobali po baza koloba bible eza koloba ke non mwasi akotika baboti mobala akotika baboti akofonde ya ye foyer ezali mwasi bolingo d'abord eza kanano ya mwasi na mobali na kata couple makamba bana ezalaka à part soki lelo makamba bana ekomi ko causer problème et que komi ko mema ba divorce toko yango na pesi ba voler ebele mama uti ko évoquer awa lobi ke mwasi alongola ki bazemi mwasi asala ki boye sikoyo tokozonga na kati ya makambo wana
il faut commencer où? Je ne sais pas. Bobalani, nde bobandi, ou bien fallait qu'on commence avant. Donc, faut dialoguer non. Il faut qu'on commence makambo yo lobi mama Guidil avant. Avant ya kokoma na mariage. Yango moni mindele baleka mayele basala ka yango avant. Akoyeba keno abengina bala mwasi oyo. Fona yeba kati neza ndenge nini, asala ndenge nini, azandenge nini, ngana zandenge nini pona ne yeba keno tout ça soki tokozala ba benga compatible soki tokozala ba compatibilité kozala soit tokobota ba AS soki nini toyeba nyoso to wana ebandaka avant même lingani non mwasi ndesima boke koluka metse pona boyeba déjà bozala sûr que couple na biso tokobota bana na biso bakozala apte. Mais ce que vous bandez na folie de grandeur, vous bandez na bolingo liboso, ndesi manango vous balani vous bipese ni bambongo, boye vous balani, vous comme si vous bateau, vous assumer, vous subir au écoyer la bino. Tu vois on tindi qui bango na serment basala qui joue en pour les. Ah mais wana na zongi wana, mais oui c'est ça, parce que le but que on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Babi to bala na to divorcer, mais Bible ça ko interdire moi si à divorcer, mobali à divorcer. Donc ce qui est que celle qui no bobotité. Mais ce qui na ko landali susu na ko bakisa. Na question au mama qui dit la lobby qui est bosala qui avant. Ya on a ba qui ba voler zebele. Yango moni bazolo ba makambo wana même Bible ça ko interdire beaucoup ko banda yango avant le mariage. Il faut attendre. Comment yo ko précipiter bo sauter avant boko sala makambo wana ozana d'abord les sumu bo sala yango avant bo sala yango désordre o mi baby sani déjà avant si malango tango yena kata ndako obandi ko luka mwana zo mona te okwa kizena ni ndoki za bobele yo moko na banzi na kosuka wana pour ça mama ngozo sexanga papa ingénieur vangu place aux arifin na Belgique yo vraiment do zawana mama umeli a obotate. Merci maman Mariam. Narandika muke makama papa asera alobi. Mindele kudu mak fiancé na ba na ebi tso sala ngo. La ka bukutana le lobby. Je te marie. Bouquet devant officier d'état civil tout devant sango baltibino. Siko batabongo baza itanini ya ko solo laka ba eta ya mwasi na mobile. Ozomona. Donc on a kutana ndimengote. Pour beaucoup de presser dans le mariage. Tellement de conditions sont réunies kuna makamado terminé ba bien ngote il suffit que ba lingana quelques temps après mariage malamongo devant officier ya état civil ou bien sango ce que benene na mariage dans bon bozomon. Merci. Merci papa Deshit micro baladère na biso etambolaki na nzela ko tuna bandeko pour la question oyo ya biso tozo sula pour na lisolo oyo bana na libota ceux qui bazoya te est-ce que et cause un motif à divorce to landa ndenge population ekoloba. OK papa Patrick achela biso yango te ko ça que non séparation na kati ya libala bana alobi que no bana bazali pamboli ko te panzambe mutapesa bana za nzambe so nzamba pesa ko forcer te donc bolingo ekoki ko se séparer te pour bana bazoya te soki bolingani aso bo fanda ka jusqu'à ce que nzamba osala grâce et qui apesi bino bana donc dans plus important donc na ko pesa conseil na ba couple au bazala ba niveau na que non soki mwana zoya te ba menace soit moi si ba bengana soit moi si ki mambali na ye da raison te bo fanda bolingana ki abolingo solo ba ki bo kabona te. Pour le meilleur, pour le pire, il faut faire jusqu'à ce que nous avons il a pena bongo, tu as cabonaté pour te botater, il a raison, il y a divorce. Tu vois la ligne à l'intérêt, il y a bolingo intérêt, il y a bolingo, il y a soloté. Ce qui moi ça comme un niveau bongo donc il y a ça vidéo, mutumsu côté, musu quelque part. Mais ce qui m'a avant bolingo nanga magina botater tu fanda jusqu'à ce que nous avons ça sur grâce. De même peu pour la mobile, ce qui moi ça se botte théâtre réseau bengana soit tout tinda baneko na ba koma ko menacer mo sina ndako kwa kima non il a raison te bo fand ensemble pour bolingala ki tambo bolingala ki bana ba yakete bana ba yakana sima bolingo tant bo fandi so bo bolingo so bo fanda jusqu'à ce que nzambe so nzama ba ke no bo bota kaka ta bo forfait te bo bota ka so nzama ba pe wa pesa bino bana te no nyoso za nzambe doit souverain. Merci papa. OK, merci. En tout cas maman merci pour na mutuna na yo. Ozomona libala eza makame bele ezalaka mpe likame ya nzambe po libala soki moto aye alobi kaye koluka libala mosusu akoloba te ke nazokende mpo na bota
motuta okene kaka ezali amour na bango basali kaka po bafamille mingi balinga kooblige mobali kaka soki mwasi aboti te efu libala ekufa po bamibali mosusu bazalaka na amour ya mwasi na ye mais akolinga divorce te baparent mingi nde bato baforcaka mibali po baboma libala mais ezala mpe mwa pasi soki libala mwana bana bazoya te bino mibale boke kobongisa boke soit na hôpital boke kosala soki mpe esimbi te lobaka ezali entre bino mibale moko alongwe ka soki docteur ayebisi yo ke bino mibale ekosimba te wana malamu soki ka ezali ka ndenge wana kaka ekokufa pe te. Ngai mama na upesa conseil bovanda na libala soki nzambe atindi bino bana boboti soki boboti te likabo ya nzambe wana bakawanaka na makasi te mutu akabula libala ya muninga bino moko bulingani bino moko bokokabula libala na bino soki bulingani te bokokabula soki bulingani bovandi na bino soki bana bazoya te c'était pas bukaboni te buvandi likambo ya bana ezali problème ya nzambe ya mutu te. Principalement nakoki koloba boye mpo na ngai soki bana bazoya te tokabwana te bana baza avenir ya mutu mpo ngongo oyo ngai naza na makasi nazomimona ngai iti bosikoso na lembi ntango nakokoma koko kaka bana bandeko bana bakamarade bandoloba nini papa wana bolole wana bota te aoke souffrir kosenga na balabala aza ndoki me oza ndoki te me ntango oza na bana na yo mosusu olembi bana bakosunga yo bakosalisa yo sikoyo mwasi oyo obali azobota te ntina na ye nini okoyebisa yeke mama okomoni nga na yo lokola libota eza te yo vanda nga mpe na meki nano esika mosusu so libota ye nabali oyo aboteli nga mpo na avenir na nga soki mpe ngai kote na komeka lisusu soki esimbi te navandi na ngai nakomi kosala kindumba na bamama wana bakoko wana baveve nalobi yango yo lingi naloba makambo nini nazobota te nabali naboti te nabali naboti te mwasi kuna akotaki ake aboti sikoyo nga fote eza epa na nga yebisanga na bandovanda sikoyo na basi na kati ya ndako mpo tosala nini wana natikali na ngai libre ya kosala kichele na ngai kibordesi ya kindumba ya kikoko ya kimpaka mpo nayebi ke nakoproduire na rien ete mama nayebi te so olandi ndambo wana nalobi soki nalobi bien te. Merci maman. Merci maman Mariam mpona motuna na yo na libala soki tobotanga na mobali te eza te mpo emema biso na divorce botanga na mobali ntango tolingana ngana mobali na ngai ntango tolingana ngana mobali na ngai tolinganaki mpo tokabwana te sikoyo ntango tobalani tovandi posa ezali ke ngana mobali na ngai fo tobota sikoyo ntango kobota ezoya te eloko epusaka badivorce wana mingi na afrike oyo eza mingi baparent omona mosusu baparent ya mobali oyo mwasi wana obali azobota te mobali mpe soki aza faible omona olanda makambo ya baparent na ye ale omona divorce mpe ye ntango mosusu mpe mpo na kati ya divorce ale mosusu mpe mobali abotaka te mais la plupart na biso baafrika toyebaka kaka ke mwasi moto abotaka te mwasi moto abotaka te le mosusu mpe mwasi abotaka na ye mais mobali abotaka te mpe le mosusu mwasi mpe abotaka mwasi abotaka na ye te mobali abotaka mais d'après ngai nakoki kolinga te ke bato bakabwana mpona kobota te mpo libala ezali libala bato mbaye balingani kobota mpe eyaka nde na nsima mais soki mobali amema mwasi na ye na divorce mpo azobala te de l'autre côté soki natali mobali wana aza aposa ya bana mais de l'autre côté akoki koboya mpe molingami na ye te mpo aza molingami na ye oyo babalanaki dans le meilleur le pur bon soki ekomi ke bakóma na kokabwana d'après nga namoni eza esengo te bato basalaka bongo baboyaka basi na bango te mpo mwasi azobota te naboya ye eza malamu te mpo mwana mpe de l'autre côté awutaki mpa na nzambe bato mosusu mpe nzambe asala bango mpe asala bango te nzambe abaki moto azabota mais stérilize mpe ezali bato mosusu mpe babotaka te boya te ke yo na mobali no bokabwana boboyana mpo
mwasi wana abotaka te mobali wana abotaka to boya mobali no abotaka to boya mwasi bon eza penza raison moko ya malamu te. Oui mais maman libala eza te ke bobota kaka eza yo koyeba ke no le nazobala maman journaliste par exemple nazobala maman journaliste ngai na maman journaliste boto boti te etangamaki te c'est que na agenda na biso ya nzambe esengelaki ke no ngai na yo tokobota te tokozalaka toujours ti mokolo yango nzambe akobenga biso donc soki yo okei après ngai ngai nake avant yo eza problème te ereso wana plutôt kipete ibala il faut bozalaka toujours tina suka bobota te bokodemere toujours moi c'est na mobali c'est tout maman journaliste. Merci papa. Tozongi na plateau bolandi ndenge bandeko bawuti koloba donc so bozobota te bamsu balobio bokoko vanda botela nzambe simkola pesa bino bana so ibolunga ezali bamsu babio te ya koko vanda mwasi o abotaka te tina ne ezate donc fa ke koluka mwasi o azobota po kibompaka na ye bana basalisa ye bino bat boza na plateau tolandi na bino nde bandeko bazolwa bolobi ni na pesa malobe pa mama Gidi. Bon, toti kolanda micro baladeur oyo esalami bongo na nzela na tina kaya likambu oyo mwasi na mobali bakobota te sengeli baboya na to baboya na te ba vie eza vraiment partagé misusu to ki balobi esengeli baboya na misusu balobi esengeli bazala ngapo na nga na moni eza fatalité te ndenge na lingala balobaka se eza suka mokilité soki bato balongani nzambe apesi bango bana te to bakobota te esengeli na bato wana babala nywana bakabwana te nga na boyi na ngai nga na koki kondima likambo bongo te mobali to nga na obota te to mobali akobota te ale to boya na to bebisa mariage na biso pona bana biso nde to lingana ki bana bazala ki te na seki papa mususa lobi nga so ibo bakangi nga na munga nga nde na problème nga nde mboto na nga eza na puissance ko chaze mite nga na okoma na nga chel tano papa ngo abe akoma ne chela akoma ozone ba mama mikolo akoma ozone ba veuve sakana na ina bango tala no likanisi ya mutu na moni ezali solo ke solo na mobali to na mwasi nga na kondima koboya na kaka soki papa ye mokalobi mama mabe uti epa nanga na moni na kanga yo tango mosusu za posa obota papa ndi aliberenga mama na pasi na motema me na libere yo kende ko balana na yo na moto mosusu bobota. Mais ce qui papa pesi ninga nzela wana te na kovanda na ngana papa po nzambe nde parce que ce qui tolobi toloba malamu ce qui papa tambola ki na bien conscience na epezo tungisa ete ki asala ba mabete mais nzambe nde akelie mon bible pesa matata bible lobi stérile azate mais ba stérile ngo bazali akoba peke ngana boma mwana te ngana longola zemite mais be komba bazali bible lobi mwasi ekomba akozala te yango lokwa makambo eza bongo nzambe nde akeli moto azala bongo ebongo nzambe o akeli ya boyi etenga na oboya epona nini nga na kovanda na nga to savourer love na biso kutu to komoni nani moi mwasi moko aloba la maternité n'est pas mon lot hein Simone de Beauvoir aloba la maternité n'est pas mon lot azala makango Jean-Paul Sartre so nani bavanda rapeka na kimakango alinga na obota te alinga na ba puponte ezala ki choix na ye mais oyo nzambe akopesa ne bango te siko baboya na nga na opesa bino toli papa mama oza likambo en tout cas pona nga na moni eza nango fin du monde te to vanda soki bana bazate malamu soki bana baza malamu mais soki bana bazate to boya na te. Merci na parole nga na koloba boye ko divorcer pour moi nazoya te na kata couple wana batu bazoye ba sensi ya bolingo te. Po bolingo elobi kaka te ke non soki ozana kati bali il faut kaka bobota kaka ko bota ikoko ya ezo dépendre ya on a le bac ezali nzambe kaka soki nzambe pesi bino bana c'est bien bon bozui bango soki pe nzambe pesi bino bana te na bandaki au départ na pesa ki exemple ya Bible ou ya Abraham na Sarah ba mécanisme ezali nongwe belé soki mwana zoya te boko fanda bozo savourer elobi mama Gidil. Parce que bolingana ki yona mutango bolingana ki bozaki na nete boyebi ke boko botaka mais bolingana ki na bolingo parce que muto alinga ki muninga azo laksa bolingo wana et puis na bolingo wana bozo sele yango to lati alliance ndenge zali ke to lingani dans le meilleur dans le pire siko pire nde yango
pire komi nde yango yo ke tango sika bolingo nde eyebana nde yango wana oyebaki makambo nga nalobaki po yo bengaka batuti obengaki mokili mobimba nazobala nalingi sali mythique nalingi biloko boye batu bayakiti nde batu bakoyebaki bolingo place ebandaka nde makambo ya matata nde makambo sika yaka ndongo nde yango oyo ke toboyana donc okosengi ya bando okoki lisusu te siko soki yo okoki lisusu te olingi balobi la patience et la longueur du temps. Il faut que ça le les gens makambo utake panzambe il faut que tika na pesa exemple na butu zongela suzi Abraham azwa kitamba lobi bafanda kiti banonanta abota kite maboya Sara boya kiete kutu Sara sungaki abike no lokola ngana zo bota te lokola nazana bolingo na kotika mobali na ngate na pesa na moni mobali ngaza na posa mwana nazo mutamusala na ngai na pesa yi eloko ndezo zanga stratégie na basi ezate na mibali pona koyeba ndenge nini ya kobatela libala kengai na tika mwasi bena tika mobali poto zo botate donc c'est que une bonne femme intelligence hein bâtit sa maison. La femme sage, hein, intelligente, bâtit sa maison. Mais l'essentiel, la renverse de ses propres mains. Donc, pour la likolo ya mwana yo lobi ke one na boyana, beso to zalaki na yo zoye ba bolingote, or bolingo zali na tango yo mabe bandi. Ou na tango yo ba mikakatano to zo ba pire. Nde na tango wana nde muto abandi ko lakisa bolingo. Comme Bible zo lo bageno nzamba lingaka mokili, tango mokili komaki mabe. Nda yeko linga mokili ayeko tinda mwana na yepo na mutako ndima na bika mais siko tango yo bandi ko boya yango avant pour mutu wana a commis une incompatibilité ya boye ou bien incapable ya boye le bike non na lingi le société moi divorce wana en tout cas sans sa bolingo na kacha mutalo lengo wana ezali tenga na ko compléter. Merci papa. Ngai vraiment pire ya bolé pire na mariage wana en tout cas pour ngai ndenda basala ki ezama ka bana katite ba pire ezebelete ba pire ya l'infidélité. On a pire libala infidélité manque confiance de pire moi parce que er olingi mwasi wana na lingio na tamboli mingi na mokili na sali makambo na ba chérie baleka ebele mais c'est qu'on a se décidé to fanda to bota bana on se comprend donc na idée mutu azo bala vraiment mwasi azo bala yepe na idée ya bana donc d'abord bolingo ko fanda vi mobimba na ko bota na e bana oh voilà exactement lolo nani bokuta bana bokuta pire bana pire na mariage jamais wana ngana ndimi yango te oui parce que ce que linga bana hein mon ezo ba chérie o sente olongoli na balinante mo tabi ngana balinante mona boto na zate mais ero kodna libala mwana onimi pourquoi Zolanda, pourquoi Natis non te Mariam. Justement. Donc ngai pendant na longoli bana na ki pire wana pour le meilleur et pour le pire. Pire wana na longoli makama matente na kati. Pire wa ngai et ali soit moi ça kosi mobali, ou mbala kosi moi si bo conseil non pire moi libala ngoyo. Mbala comme moi difficulté financière. Monika ka problème tout ça fanda kaka ko malibala te pona mbala zangi mbongo moi pire libala ngwana mais ka bana ya pire libala te mama eza pire libala te bana plan bana zalaka et tout ça ko s'engager na mariage na ko fanda seko na bana na kati mbala moko mama Mariam en ce question. Merci papa maman de que c'est ça papa Emma Kipoi yo Clément papa Clément Kipoi yo mo yo ki yango c'est que yo ozano na confiance à maman te na pesa malobi pa maman. Merci maman Mariam ngai na ko loba boyi libala divorce ya libala eza pona banate. C'est-à-dire yo ozana mobali na yo mosta mobali bobalani bolingani ezate ke po to lingani po to bota te ezate ke na bali mosta nga lelo po to bota ngabe na bina lingi mobali yo po to bota ezabo mote to balani na biso moko mbali di boso to lingani di boso to balani après ne sikoyo tant to balani il faut to bota ti ndesko to yo ko bota ezate ke ko bota les assurances di balate les alakati ko bota les assurances di balate o lo kwa na boti kaka te funa boya mosi wana o kwa mosa boti funa boya ite donc lingaki no ngapona bana moto to lingaki na njira ngazo tama yo po lulinga na njira
ngazaki na bana notama na bona mukongo bina sana bana po yo zanzambe te po batenga za na bana mukongo nanga ta musupo e komba na kata bible zali po za ba mama musuba na bota mati ya kufa bota na yete bazali oyoki donc c'est-à-dire bato babota rapide basi babota raté bazali oyoki mais yo lo bana mosino ke loko zo bota ti faut kende ka donc on a ce ko bolingo ezate po bana nde bazawa na bayaka nde na sima biso mbeto na dabu na biso diboso ata to rente to kobota po bato yo kana raifa babota ka bana libala et ate que to vani ka poto sala ba amour to sala ba bolingo po to bota jamais donc ta to sala bolingo wana nde ko bana il faut baya na bolingo wana mais ezate ko lo ba mosike to komi ko be zo bota te oboya mosi na yo ezalate wana pede zala ka to mobali mabe oza motema mabe yo ke no boya ngapa na obota yo nganga za to na babala te yo boya ngapa abota na sansini oboya ngandenge nini tolingana na liboso na baba olulinga ka boye ndenge na zali to ndenge no lusepe nanga mwana zala kite bon sikoyo to komina ndako to vandi po to luka pe to bota bana ngo po di bade fo bota bana bota la pe famille sikoyo to moni que to vandi to bota pété bana bazoya to sala ni to luka docteur to kotibo to yeba soki eloko on papa auto ko beloko wana to yeba soki faut goûter pas nande pas manga to pas papa yo ka mbala moko minga ta hôpital te mbala moko yo pe na million d'hôpital te obisanga ka oboya na ndeni oboya yango mo basi boso na ko kende te po obebisa bolenge nanga na ko kende te peut-être papa wana pe ana façon na ye ou a passé par rapport à ce que moi si ils a rappelé ma B et qu'on peut taper position ma B puis moi c'est pas à doit imiter papa le bio bon papa mo suba za bongo oza na moi na yo ozo coucher na quoi to ke loko to kwa bituma kwa to nini et ko kata fe moi sika mo pa moi siku na te et que créer pe loko mo pe ma beti ezalaka nango ezalaka o apa bo to ko tsate mite ezalaka nango mais yo ke do boya ngale lo po na zo bota te ngabo tate bo so yo bota te no bota nini o boya ngapo ngabe no tinga mayo te po ezalaka ngo moso kwati yo vansinga na bambule bele oke boya nga sikoyo bongo sikoyo ngana ke ko ba na sikoyo ya minute oyo tozaka na yo ou alors moi si so kana mote ya malamu yoka biso ba pélagie boza mote ya malamu soki na bota kate po biso to banga to ba mongo na biso mbai na papa okata zo bota te bon na tindi yo to be epa na biso za boye na ko zo ata moi nièce na nga moko boye na pesi yo de façon que obota na ye po ozala malamu mwana pe ezaka kwa na boti po aza mwana aza nièce na pesi yo ye ezalaka nango pe bongo na kutila biso bangala ezaka nango mais soki pe na mo si amutema mabe na biso bon ko pe na bota te oko mapata libanda mais na ndenge ya propre na ndenge ya mabete bima libanda to soko do ata mo mosi musubo ya na ndenge ya malamu bobota na ye o memela ngo na bokola wa pe ezaka pe ndenge musupe ya malamu mais yo lo bananga maboko na boyo po zo bota do kende na kende wapi na ke doit eza mabe papa o basara bongo papa ntema mabe omoni tapo si obo yanga na kena na ke kuna na ke obota yo tika pe audio mo si bobotu na bino te se faut te pa na yo oyoki yo boyanga pa na zo bota te na sens ni na combien merci maman donc c'est exactement maman ouais bozo ebake maman obi aza mongo bota mamongo elenga mokili oso bota mi mongo oyo kelenya mokili gilen loko na bike yo amongo bota mamongo oyo kelenya mokili na seki papa lobi petin yo mama oyo lekisi donc nzete bota mbuma te basala nini bakataka mama bi bakata ça va to keka hôpital bakeka hôpital boy bake clinique universitaire et oya biso a campus bata poto kuna babite to keka comme toza na France toke kaka na France toke kaka hôpital en France bakekuna na hôpital bakekuna médecin lobinini monganga bango na lopoto babi médecin biso lingala a to lobi monganga lobi ke te papa yo za na kokoso moyo bota ezate mais maman aza na ye bien na pesi maloba et pas papa tambongo matinde te yangwana merci na parole yango tokoloba boye la makam mutu azalaka nano précédé na kata couple ya kolinga ko décider pona sor ezala ya mabe po mutamona na kata ba couple mibali
tomona kaka nde basi kaka bayaka mabe Vraiment. tomona kaka no basi nde basala mingi basi nde balongola bazemi basi nde mutu abandaki vi na bolenge basi nde mutu asalaki bomeko ya kokuma mobali mataka epesaka mai te mobali wana azali impuissant mobali mais eza na batraitement ezalaka nango ozomona yango na mwe na couple tozolobaka no kozanga bana ekokomema na divorce te même si soki bamoni ke no yo mobali oza impuissant eza na batraitement efficace oyo ezopesama lelo ke ekozongisa mpe mobali akomi apte epe akokopesa mwasi mpe zemi eza nango elobi kaka ndenge soki boza na couple matata mwana azoya te ifo nga na boya mwasi wana mpona mobali mpo ngai namonike na kozwa mwasi mosusu sikoyo nga mwasi na mobali nabotaka te soki naboyaki mwasi wana mpona koluka kaka mwana nsima nake koluka mwasi mosusu mwasi wana lisusu nakoboya ye lisusu ozomona yango tolobiki yango te ezali libala esalami mpona bana te elobaki nango mama libala esalamaka ya mwasi na mobali oyo balingani mpona basala couple na bango bavivre parce que babi mwasi aza aide semblable azoya kosunga mobali place mobali alembi mwasi akosoutenir mobali azali mutu ya train ya kati ya foyer donc eza nde bango mibale balingani mpo balinganaki yango moni so nazotala na masolo toyokaka keno basi mosusu baboma bana na bango meme na poto kuna par rapport que mwana wana ye kodéranger mobali azolinganga susu bakomolinga mwana bolingo ke na mwana nde mama alobini te naboma mwana oyo pa bomi mwana mpo nini amoni ke bolingo na eza transféré epai ya mwana donc bolingo ezalaka ya mwasi na mobali bana baza bafruit oyo bayaka na kati ya libala soki baye na moma wana c'est bon soki baye te c'est normal mobali lokola bakangi mobali azobota te sikoyo nazongi na motuna mobali aza kobota te sikoyo mwasi wana sikoyo aloba ndeke bosava kanga biloko na yo nga nakangi biloko na kozobota te nakie na ngai sikoyo mobali okoloba nini ozomona esika ekomi problème mobali akokoma sikoyo non mwasi wana alingaki ngai te mpo amoni sikoyo nazobota te yango mpe basi mibali mpe bakimaka na bango sasa baexamen azolobaka na monoko nabotaka te na ngai nabotaka ngai na bojeunesse nabotaki mais sikoyo ekomi amoni ke non oyo nalongola kutu basi bazemi ndenge nini yo ozopesa sikoyo oske osalisaki examen yango tolobi keno babiloko wana ebandaka avant bobalana boke bosalisi babiloko wana mpo na bomilengela ntango couple wana ekoya buzoba wana problème wana eya te mais soki boke nango na vulu bandenge ezalaka bolingi kaka kolia koma soso malamu aliaka zingazinga aliaka zingazinga ndako bakomaka na formule moko na soma tabana kata kwanga ngona osoma na fungoli te loba mama Gedel babiloko bongo yango ezoko bebisa ba couple komi na ba mésentente komi na ba incompréhension pona babiloko wana siko mobali se retrouver ozobota te yo siko ozomona. Merci papa. C'est ça. Merci Fabrice Malita. Yo nde surtout yo no tala yo babika ke no yo bota note. Donc ça ben nzete mo fo ba kata yo. Nzete bota mati basala ni. Donc on peut sana ba papa mais tamo ba papa wa bota te. Ba bota kate. Bango nde bazalaka so nde surtout so papa wa bota ta comme méchant. A moi maman so meka. C'est maman bibi bo c'est que bakay kwanza maman quelque part. Un peu ça pas papa de shit. Merci maman Mariam. Nde concert. Moni eto loba likambo yo. Ezate que parce que ngana vivre jeunesse na ngai. Na ba ndonzinga quartier. Ozomona? Esa meke no mwa kangamaki. Ata mibale. Bakangamaki. Yango na kochoma kina ndako libala parce que na miyebi que na quartier kuna avant bala bakangamba pe. Ata deux, ata trois fois. Moi et kangamaki quand même. Donc na revenir pour na kolobake to tshaka mulunge ona pamba te. To tshaka mulunge. Soki na jeunesse na ngai. Exactement. Exactement oui. Est ça possible? Bon, est ça possible? Justement. La comprendre. Exactement. Problème réalité maman. Mais ngai maman ngana na magie te pour ne baso tozaka 5 to 4. Mais ngai na otala oyo donc les kamni ne ça que na mulunge.
parce que nayebi que na jeunesse moi to bakangamaka moi 4 années oyo année kuna donc année oyo na laki nango na le 4e année kuna laki donc veut dire que basa ba 5 ba 6 ata bien monan ata moko pas moi fidèle na ba chérie yango na oto mulunge pona mi yebi tango nazaka jeune ezaka boye eza par hasard te maman eza par hasard te na loba keno maman komi ndenge nini azo ete ndenge nini eza par hasard te parce que na yebi na jeunesse bazalaka bakangamaka. Merci. Merci papa Claudia Kovana. Papa azobota te yo garder kananda. O kangate ke o sa divorce. Claudia kutu sa. Yo papa obota te azocho mulunge. Yo Claudia obota te po ani musano ni nyana ndako. Yo Laetitia Bisengo yo ananda kunanga osani leki nanga Laetitia Monika bitin yo pe faut sera 100 mètres et que ba maman ba supporta papa le bit trop ozobota te ozokomaka munene nda kunanga moko na bana bandeko ne ba ko moya vacances ba ko mo cho mal à l'aise ka papa boke hôpital papa obota te siko ndenga chaka o mal à l'aise wana chaka o panzi likolo yusko sandeni. Mais papa soka ki hôpital babisi ke yende azana faute ke moya abota iza abota apesa mo 6e ezate to zapena ina hôpital ti docteur abisi biso ndenge wana na boya mobali na ngai te na boye te na ko boya ite mwasi malamu na boye te to vana ka bongo yo kan sina mokili faut zaka na mwana kaka te faut zaka na mwana pete il faut zaka na mwana te na uba mbali yena ko boya ngapo mibali batamite ya mabi mengai na ko boya mobali na ngate na ko boya ete poke ba yebisi ke ote papa azana na njoto na ba super na ibot sakate ezape makasite elemba to bibune ba docteur ba lobaka na ko ba ka bon ça va ndebe to zalaka na ye na mona ka eza bien bon le kapita dinga eka bongo to vana kaka le kapita obot sangaite na oboya ete to zana ye en tout cas na obot na to zana eti liwa na oboya ete le bas peut-être yende papa bon quoi balinga kasoka moni mosiko na o mo sala kutu na benga na ya okay na ye ha obota tenga luka na zana no ba na tami ba to misato ya obota na ete en tout cas na dingi na ngai te il faut akende bon so ko bakinga biloko bana wa tiko na okende te wana okende na so ko baki biloko wana na okende nanga mais ke obakinga biloko bana te ba papa zobota obota ngai te a o tanga zemite po abota te na ke na ngai na okete bo mbai nanga te. Wapna à Londres. Oboya papa poiso botate. Philippe Kutusonga. Yo oboya mama ka pova le mama lobi ke non mama kima ok. Philippe abota raté Kitusonga. Yo kima ou bien mama kima. Na pesi malobe pas mama Gidil. Merci mingi maman Charlotte abiba papa azamite mama benga pena bakisi na mimite mama be makasi. Mais papa moko ka azamite mama la mon Charles Fale na Belgique. Ça c'est pour toi. Avant on a fait non réponse. Na ranitino king kester emenea embela basio babo tarate okanzembo mon carré comme mama mwana na sia tu mama yeye ese like sini monsieur abo tarate mawa autinda mwana nani ngala emenea falo kufate ozonga embela sko papa o bakangie kisita wana o achaki mama mal à l'aise pardon bayandi na badinga nyonso bozana kati ya diaspora na pesi bino eben bino bozong selanga ndati mwende na pesi bino ango na sengi sko bino devoir na commentaire na émission oyo bosa elanga nzembo wana mon carré cob bo ba olango na bocha siko papa wa bota te pona muyanzi te mais na ebi quand même mwanda mbutala journaliste trop branché éveillé, tout ça cultivé, il faut que na ebi que ayembela abasio babo tarate mawa mon carré cob, c'est-à-dire la femme stérile, mwana nasiatum. Aotinda mwana nani. Siko papa na che maman mulunge maman botarate amemi maman 10 ans, 3 ans to botate maman kene l'hôpital, papa azobotate. Maman sko aboya ye. Bon répondre ngai bo koma na émission pardon bo tshaba commentaire bo koma nzembo wana emenea bo tshela sko na ndenga mwa mobali wa botarate parce que papa so ka botate sko na boya ye sko no imaginer ba mai hôpital elongia papa na sko ndenga za ota mwa sine abalo na nda kunzambe na mambunye okomelanga te to tshana option so na katsa likambwango ne biso so na katsa likambwango sko ya chakinga mulunge 10 ans 3 ans na botate to kekna munganga kati makam papa yondo botarate sko to bimi hôpital so ki epe mta kokumba
soki peut to transport ando tala nga route siko ay baté na ndako sort ne za nini omoni mibali bozala apprécier bozala apprécier pour que na makambu malembe siko bakangi yo botate mais biso le quoi to amité mamalamu le quoi ba Claudia Kovana na boya ote papa malgré zo botate na boya ote na ozana na yo po na lingaki yo d'abord na lingaki nanga mwana tie na lingaki nde yo mutu na omona na ebete na mukongo na yo so roza na bango te na bolingo nga na mona ki na yo na sepela ki na yo e bon pe ko botango so to boti na biso peteza na mpe mabete so debout congolais sala na ngo bien to sepela na biso nzamba pesi ne mwana te to continuer na biso ko sepela ozano babenga honinyo atelemaka na ye nzamba opesa ne mwana te bamboto na epe kuna nde papa mataka na e eza na mboto te c'est-à-dire ezo bota te eza na semence ezo fécondé au ville te siko to sani omoni papa hôpital ekati makambo siko ngana na voiture tozo zonga yo vandi na volanga koto papa azo toka azo poussa voiture onka mutoke zo tangaye aka ntsaka ngana oboya mais na mutima malamu tozana ngo to boya na biso papa te Marianne ngana boya na ngayo te tozala to vanda na biso kimia to basi malamu ba Gudile Bisengo basi mo. Merci maman Gudile, maman bébé Chilo motema ya papa MT Tarayo na banzi teke bino boka bwana po bwana bana teke boka bwana to ki na okoma na suka émission na biso obi ke ba papa bazana méchant so ba botate yo maman ko bouger te papa penza atali habité docteur a koselinga nga maman mangambo alobi on dit mango jamais nga bana kokola nanga na senta nanga maman moto va no vendre le pain mon bando foutre pas biso na senta nanga moi c'est mec nanga moka ya ki vacances et pas na biso na beta ki biloko nga vraiment nde na za boy na tongo na lamka nanga vraiment na lamka kana la te bon deni docteur ko ba ko ngala mona dabota te jamais ngala mukaka na senta na ngala longwa pe basi bazemi jamais ngaba mfuna changer hôpital mama bitin to changer hôpital ndeni médecin de sa kata maluba yonde mtu kuto kendo kuta nae sikuto changer hôpital ndeni ngabite ngala senta deja ngala bota kam ngaba na tongo zoto ngete yo mona ate eto sangana na yo wana mona atende nga tele mande na triaka et bon yo sikoyo ngala ke ko bota tende na intimité papa bitin faut to changer ka hôpital msusu donde to kende na clinique universitaire kuna faut to kende na mama emo batapoto pe babitin to suka ka na France na Belgique awa na Londres te photo ke pe na Suisse esika pe batala pe bo moto pe mo mato ba penza kokoso eza wapi basimiza pe bangwana ba ke biso pe koto na Congo to ke na biso pe na mama emo to kende kuna mais ça vandi si biso aozi ya ba résultat avant sika bon ba za ba résultat papa kuna ka vandi kuna oning saka lokolo tala kuti mama te ndeni ba kokoselanga penze za terminator donc bangambo esilaka mais ça atali papa atali mama abibino mbale boza bino un problème te bobota na bino mais bokoza esika moko te boza incompatible donc faut bosa la système a wenge donc mtu na kwena mama ke sa wenge na papa pa ke sa wenge na papa yoki bongo jamais ngamo moso to 20 ans na bébé simbonge belé na balaki mbonge belé basenga nga mbonge belé jamais to ko kabwa mama habitin to landaka oyo papa munganga alobi yusuko mama gidi so ipe docteur ayebisi obongo munganga ayebisi obongo yokoloba nini toke na mwalo mbango poto komi na suka. Merci maman Marianne tokomi kokoma na suka ngana oloba boye na motuna na ya suka omoni biso basi tozala na motema mawa papa bolimbisanga ndenge tozala na mabala bongo soki kaka papa a constaté tovandita moi 6 mois 1 année ngana nako croiser mité nazo mema mokumba te papa okoka kaka sango na mosika papa si asentaki kuna mingi basi be bavandi na mabala soki mobala ko bazobota te au moins moi si avandi pena na ndako moi si azozela ti te nzamba opesa mwana mais papa baza mitema moto bakoka kozela te okaka sango boza na matonge babi asentai kana vista kana matonge wana
o na balabala kasima awa asentei na popoka baka awa yo mo otali moni siko ba papa baleki mitema mabe mingi bazana patience te bazana patience te yango ba osuka ka mabe po biso basi tokanga mutema tozozela kaka yam suma mbego simbo zo bondela na kandenge komi boye la femme tozala ka soumise moi si faut tozala toujours soumise ngala on se soumettre na volonté docteur T non se soumettre toujours na volonté mbali nanga parce que je lui dirais que je l'aime toujours malgré les résultats, malgré le protocole, diagnostic, tout. Non, c'est mon bal nanga. Moi, je t'aime du fond de mon cœur et sincèrement, je t'aime. Et puis, nali kututo kabwanate. Ce qui est moko, abinanga maman. Le quoi mon ganga lobi yo sala wenge ngana sala wenge na moni na pesa onzela oluka mususu nga pena luka mususu na ko supplier to vandaka. Ce qui a autorisé nga ke to kabwana na kende. Wana nde na okende ye pa ke ime. C'est vrai, batupe a bongo bazali, babimi incompatible. Mobile a ke koto yo aboti na ye. Moi si pa ke koto yo aboti na ye. Donc, tozi la kaka volontaire mobile inda katalika mpo mama ngana ondima toza la kaka. Mama rien pour la question. Ngai docteur aibisa ngana papa ki to kabwana po tozo botate. Docteur alobi, yo na papa, bobo takanabino. Po bokene na mama yemo, parce que spécialiste basé belé. Bino na papa, bobo takanabino. Mais ko bobo taka mataka ya papa na yanga ezokokana te ezobalana te esengeli moto na moto aluka molonga ni mususu yokenda molonga mususu po bota papa pe aluka molonga. Mais mama ngai penza sala wenge na e ngai penza personnellement na ndimite ke docteur ko bisa nani di bota ke bokabwa na bino ba peut-être ba famille ya mobali ko ba famille mobali bazala makambo wana to boy mona mosi na zobota te zo mosi ya mboka po bango pe basala makambo wana ko zo apele ko moka mabe asali ke moi mosi na bota te po ba boya na mobali po ba zo mosi ya mboka bango ba pesa et surtout na batabandundu makambo de sala makanango mais pas besoin makambo de sala makata sikoyo ye docteur ayebisa ngai ke papa yo kene yo kego sa wenge na yo mama yo pesa wenge na yo po bozo bota te donc papa bota kana yo po bota mais mataka bino mi balizo simba te bon boka bwana et c'est vrai que ko ça va na kata mokilo ngala ngai na ndimi na ngai ngote lobaki papa ibisanga ke mama en tout cas ni zaboy po na kovanda pe na makasite so ma ibisanga papa ibisanga mama na monika ka okende ngati kana ngai ndenge to docteur alobaki boy peut-être que ça mena sens wana mais nga docteur ko bisanga ke boya mobali na yo po bobota na bino mais mataka zo kuta bino mobali po bobota te boka bona ka ya kende yo po kende boko est-ce que nga na ka comment ça le matin et salema que docteur abiti boka bona bon d'accord yo kanga ezala kanango mais na tika pena ko yo kango pena te yondo lobi te anémie ki wana za makamo mususu na no bien non zelanga. Si je n'en peux pas que docteur alobi que bobo tate boko bota bino mi balete boko bota to nini mais mobali wasoka linga mingi aolinga pete aoboya ti ngapi na kuboya na matenga oboya mbai na ngate pona bongo to kotuna na biso o ndenge nini ya ebisanga biboke na yo po yo to to bota na te keno bota ngabela ke bota ngapa itamuso usali mate aoboya ya ona zolo baki babilo kwa bongo sala bana ba famille ya mobali. Mais ya basi ça les maraté nga famille na ngai bisanga ke boya mobali wana po ke ozobota te za kate mobali ne famille mobali ne mutu boya makambo wana et surtout na batabandundu ba Congo makambo des zalaka et pas biso ezalaka te et yango sikoyo bon famille na famille peut-être yango sikoyo eloko wana ezo senga kaka bato mibali po to ba mama bazala ko bota biso na kala ba mboka kuna mama Mariam na ba mboka kuna ba papa ba bota ba mama kala o ba bota na basta ba okala ba kende ko sala ba contrôle na hôpital po ba yeba ke so za na groupe sanguin ni te ba zo bota kaka so be kweside kaka to boza ba nini ba AS to ba nini wana bo boti SS peut-être dans sens wana kazeza la kaka ke lokwa to koma sikoyo awa busa mariage boke na hôpital boka bazoke ba hôpital musa ko sala ba test ngo koteni ka ba sala ba test mama ba sala test kala te azo bota kakati mais ba SS bazaka na bango tant ba botika oh joka nene to boti boye c'est que tout ça ba groupe ya makila ta musu za groupe ma to boti tout ça ASH to boti SS
peut-être na centre là bon siko net siko ba koma ko sala kaka il faut que l'hôpital ba sa no test makila ba ba groupe na choke simbité wa boko bana te wa makabali bo kala ba okende l'hôpital po bata ba groupe sanga l'hôpital te ba okende te pona mobile alingi mwasi na ibaba na boka bavanda kaka soki pe eyedi bango ke baboti ss bo likambo te soki bakusi 18 ans kobika kaka nzambe soki pe akobika te ava 18 ans kaka nzambe mais koloba te ke docteur abika il faut bokamba na po bozobota te babiloko wana mpenza eza biloko mo malamu te mpo na ngai nakoboya mobali nanga mpona bongo te mobali nde soki akobananga kende wana akei kaka pamba boye na okendanga te. Merci maman Mariam. Namonaka Magidel azali trop sévère envers mibale. Hein? Tout dans les choses moni surtout mobali azomona ke vinenenge kende prospérité na ye nde nzamba wasalela ye makam na mokili azomona pasi que afanditi aboti be malate azoyeba ke non aliwa na ye bomengwana otike ngonani azomona toza teke bitema betende Magidel lobate yaki motema bete ono yango bozaka bukufaka vent te eza vraiment pour na bongo te alika ke mobali nyonso oyoke azali bien azana besoin azana bana c'est tout baka mutona wa ya simana botobi te que soki docteur lobi que soit boza incompatible boka bwana soit docteur conseil binote on est dans la libre choix na bino ndeb ko sola en famille botali que à mon avis baka bona bete non souhaiter que baka bona te à mon avis puisque soki musical comme boka bwana mobali wana babengo ndoki on préfère ta moi si wana moi si nangai autorisé soit on a botaka libanda vous comprenez na ko préférer que moi si parce que ceux qui n'habitent que non ça va ngana autorisé moi si que no bota boya na mwana na yesimba te autant même moi si autant mais maman makamone bana ndenge nza masama mokili toza ba konziga libota non makamuka maman non préférer ta autorisé ngai soit de personnes de kona yo benies ndo lo bakona avant na kena botina mais moi nana aye sous justement aye sous autorité na biso yo moko za encadrer bana wana ata misatu ata mi 4 to na boti to ena mona ndako na biso to bokoli bango mais c'est ça non alors en tout cas avina ngana merci Flori Balekomos baninga ba mongo balobi ke soka obota te akozwa atende kwa mwasi na ye aboti na ye ebongo yo Fabrice Malita yo obota na nani. Merci ngana koloba boye ndenge kolandisama na ndenge balobi ke mwasi soki docteur alobi ke boza ko bota bino bale bobota kana bino boka bwana pona incompatibilité entre les deux personnes il faut beaucoup de koluka mobali mususu mwasi mususu nabi ba ndenge toyebeli makambo libala yango tozoba il faut tous se référer car na parole libala ezali pour les meilleurs et pour les pires ndenge balobi toyoki ba vie belawa libala ezali pe pona mwana te soki bana baye ça va soki bana baye te ça va siko yo botaka ngana botaka ce que tu l'as dit papa de Chica le que non mobali a toléré oui Bible et azongi kaka na Bible ndenge ngana bandaki que Sarah apesa ki Abraham to kiti lisusu Jacob na Bazil pana babila bapesa ki bata po bandaki ko bota te kutu soko quelque part na kate wana Sarah azulu bagena zo bota te yo zo changa zemte Abraham apesa ki est-ce que ngamu tunapesa kabana to utake panzambe ozomona batu bazo comprendre des paroles te on bazo sala makamana lo lenge na bango mais soki to kozonga na bomoto ndenge papa ne deshika be bana na Bible balobi ndenge to tanga makomi Abraham Sarah pesaki ye Jacob ndenge na buti koloba apesaki babila Zilpa bapesaki be batamisala na bango oyo Jacob abotsaki bango mais sikoyo total ntozo na bomoto yo lobi ke non po mobali et bon ngai mwasi na botaka mobala botaka ndenge balobi na docteur alors sikoyo yo lobi kete mobali mwasi atoli a permettre mobali apesa ndeko na ye abota bo sikoyo pona nini te yo pe mobali ko permettre ye mwasi apesa azwa soit inconnu moko boye abota
Ah, ozo comprendre mais foyer ozo kufa kaka tango yo tango non foyer ozo kufa tango kaka yo pesi les égoïstes tiko bo yo lingi kaka yo na intérêt na yo ndo zo libando ke ko bota na intérêt moi ozo tala ngote ozo tala intérêt moi si teke moi si pe azana poste mais yango tozo loba mama na tozo loba likambo wana pona ko talisa ki proposition wana za malamu te ozo comprendre za malamu te pona yo mobali ondima ko bima na libanda obota oyana ngo lokola bolingana kina pour le meilleur lokola bolingana mabala ne kufa ka plus tard basangisa mi loko asinyes no papa moni nyes no na ndenge bando manque au respect plus tard kaka omona bolungwa mobali na yo te toza batu nga penzo pesinga yo opesinga nga nièce na yo opesinga na mobali na opo yo zobota te mama na sina boti mwana na nga ne tuzai na mbetu toki ba sentiment ele kalikolo respect ba sentiment longola soni aza aposa mobali na yo vaina ndako kantika ka yo pesi ka pona basanga na ka babotaka e comme pe akosepelisa kaka avandika ba comme kosepelisa si mu comme ça sengi mobali no mbongo na misu no sombela super sombela bijou tangu yo ko boya mwana ko manquer mobali no respect ko se faire pas faire continuer na tout pas faire continuer na renchérir kaka obino bolo bane ko ko crise à respect tozolinga ko loba boye na kata couple amour ezalaka ya deux personnes soki troisième personne à côté et comme mabe ozomona kuti mwana yo César Rolanda to yokana bien mama to yokana bien tozoloba likamba couple hein mobali na mwasi soki ezali ki yo botaki avant ya botaki avant bozwi bana na bosangisi ndenge salamaka voilà c'est normal mais na kata bolingo soki yo oke ko bota libanda mobali a permettre yo mwasi a permettre yo oke ko bota libanda oboti na ndeko na apesi ndeko na ndenge mama zoloba awo mais soki totalika na kata bible si Sara silikilaka pe motamusa abengana gagar pona nini abengana kaka abengana ki ozomona pona kolakisa ke kopesa suka tango yaki kozwa mwana nde monike alobike no ngande na salaki avant parce que na persévérance yango jamba zo senga biso persévérance na kata couple il faut ko persévérer eloko moko c'est impossible pa nzambe ezate soki bozo tambola na ko banga nzambe et que lokola bino na bino bozo na bino ba compatible donc nzambe aza capable ya kosala ki bobota ndenge pe asala ki pona Sara azalaka pressé awele ko pesa muta musala mais si malangola ria yeko zwazemi ekoti mutu na kata libala yango zo senga persévérance na patience couple na kata amour esenga ka batu mibale kaka soki troisième personne à côté nde baby échanger donne te et comme 1 plus 1 égale 3 baby nde bolingo ekomi makambe komi ya mabe ozomona bangonde papa bangonde baza trop conservateur baza trop na coutume na bango on évolue et l'autre zo balelo bozwango jeter bandeko ko sunga batu ebele lo kone yo kotsa guerre jamais occupé sa cousine nyonso on eza mabeto mama kinsu diwane bongisaka libala to bebisaka libala bongisaka te kisu bebisaka kaka ezali mais on se tourne ndango te mama Charlotte wana chance po yo botaki soko botaka tanga za cousine na yo so nyasi no pesinga mbali na yo niveau na mema yo moko ndenge obela liboma okomaka okomisi omoni okoma na problème omoni okoma nango okomi ko surveiller so da bimaki bozoli koyeba aza wapi papa azate ye pa azate boeka basi bake ba mbale okoma à l'aise te mama obeba mote moza mutu kozala coutume na fidélité moza nazolinga emoni eloko oyo lingaka tozoloba wana eloko oyo lingaka o CD yango siko pona nini te nazoloba kasi tango tobalaka basi mwasi aza nanu ozwa qui est des vierges ozwa qui est viergité ozo comprendre ozwa qui est des vierges siko pona on mobile mususu ko yoki ke abimaki na mwasi wana yo place no zalaka pourquoi mona ka makambo baby parce que ezaka ka ndenge tozoki nzela mama nani mama gidila uti ko yebisa biso ko nzembo emene yawa soki to binzembe emene ya mususu alobaki balabala kotuna mutu aleka kiteli avant kotuna mutu akoleka c'est comme ça ozoko papa ozwa ki azalaki des vierges ozwa ki na nzela asa yebi makambo nyonso sikoyo yoki lobi ke abimina mobali moko boy pourquoi on a koboya ye impudicité eza impudicité mais la bible me bazoloba okoyi koboya ye babi
Oh, il peut la mise sur le marabou. Bon, tu tires les bino coutumes, nous avons m'abêté papa kobato kopto to zoatan. Na ba coutume, yango moni nzambe na kata Bible azoboya coutume. Ozomona liloba ya nzambe ezoboya coutume. Yango moni azoloba na Abraham bima na libota na yo, bima na famille, bima na patrie. Po mutu nzambe atambolaka na ba coutume te. Po mibeko oyo nzambe nde yango za priorité. Soko komi na mibeko po nzambe lobi kogumba mela nzambe mususu te. Ozo komba kofuka mela bikeko te, kofingisa kombo nzambe pamba te. Mibeko nzambe za misato na kati ya 10 commandements. Yangwana oyo za priorité. Ozo mona tango yo bandik oyo nzambe azana mibeko na ye, yo ke na mibeko ya coutume. Donc okoma fuka mela nzambe mususu. Mibeko ya coutume komi ko dominer mibeko nzambe, ou bien mibeko nzambe fait dominer mibeko ya coutume. Mibeko ya coutume, misika mibeko e ya place lisumu ezala. Ozoko pa yango nzaba zolinga muto alongwa na mibeko pona azala na lisumu te. Mais nenga le bela qui c'est zaïf maba mibeko. Ba teki faut y rester mabo. Donc ba ki eza famille na famille. Famille na famille netinga na za boye famille nanga. Toyokani to sala eloko wana. Nde to sali. Eza te ke coutume na biso de il faut to sala ka bongo donc est obligatoire te. Dans le but dans sens wana te. OK. Merci bandeko tokomi na suka ya émission na bino bolinga mingi vraiment la sengi bino bolimbis na o nyonso ekuti koleka awa na plateau bomoni ba débat vraiment place to beti bino mabaku na ebike ebele bazana bakawa na ba foyer donc ezo sala mbutu pona makambo abana vraiment bolimbisa place au mo ebeti bino libaku bolimbisa mais elo no ebisa bino ke bozala kaka nelikia qui un jour bozwa bana ezate que so moi ça zobota te mo pas la zobota te bokene na divorce eza malamu te ou bien okene bimisa na banda que moi sanga bota te ou bien mobile na bota te eza malamu te vraiment la 5 bien bolimbisi place au bomoni ke to beti bino mabaku vraiment bolimbisa biso nazoko kene ko pesa maloba et pas invité na ngai nazo pesa bino 1 minute na sujet autour au la likambo ya bana soki bana na libota bazoya te est-ce que papa na mama bakoke na divorce bana pesi bino kaka bol bakala mukuse na pesi na zongi malobe pa mama. Merci maman Maria. Ngana koloba boye pona mutuna no ya suka bana na to koloba ke bana baza assurance adibala te donc maman na papa bakoko boya na pona bana te même ata bana ba yete mais bavana na dibala na bango c'est tout. Merci maman. Na pesi malobe pa papa. Merci Maman Mariam, c'est vrai que Malobi, ils ont vraiment motif à divorce. En général, ils ont vraiment motif à divorce. Ce qui est tout le piste de solution, et parce que Bolingan qui d'abord, et on a tout le solution négoïa pour saper Bolingozali, pour sa banne à payer, et on a un mot de piste de solution selon à via Moutuna Mout. Na pesimote pas papa José na Irlande na maman Betty Dozolo mbote na mingi pour moi pas na bino. Merci maman Marianne, to komi na suka parole à suka ngana olobande ni nzamba za mettre à ton en circonstance. Ce qui a pesi o banate a hebitina to boy banate na ba couple to lingi bana bazala ba msuba be héritage na nyotika la nango, il faut bana bazala. C'est bien bon. Le quoi nzamba za mettre à ton en circonstance, to ka pesi o mwana te kolela te. Ba o ba boti bana ba okufa kaka. O aboti te akokufa kaka. Siko isa fatalité te soki oboti na yo mwana te au moins la fin du monde papa maman bo se retrouver na ka o bana bazoya te bolinga na makasi nzambe mo kwa ebi pourquoi. Alors merci beaucoup. Tolingi peut to informer bino que tozana activité na biso mususu to na maison na biso mususu computer service eza pour na vente et achat ya ba consommable informatique pe ba ordinateur donc ceux qui vous intéressés pour na marché bo ki ko benga biso to ki ko travailler ensemble to zuba machine na bino Toté qui tout ça à faire, nous sommes très sérieux dans notre travail et notre engagement na biso. Merci maman Marianne. Na pesi Pembote, pas Charles Fallé, ingénieur Vangou, papa Clément Kipol, et puis papa Clément Kipoy, et puis Claudia Kovana na Belgique. Merci. Merci. Ngama lobasuka na koloba boy. Libala bas donc na couple bakoko boya na te kaka po soki mwana azoya te ezali pratiquement impossible parce que bolingana ki pona bana te bolingana ki nano 2 personnes
na kati na bino nde soki bana baye malamu soki bana baye te il faut ko patienter ko sambela ko lukalunga nzambe nzambe lokola lobi moto ayepa na ye ekomba azalaka te suka na nzamba ko ba ko kokisa posa na bino po komba nzambe fingisa mate ne malabanga suka mais na pesi mbote na maestro Ngula Mbangu na Paris na pesi mbote lisusu na Itele Lubanza dio na Paris na pesi mbote na Robert Lucas na Paris nzambe abatela bino tokomi na suka ya émission na bino bolinga mingi vraiment la sengi balandi ya congolocolenews.com www.congolocolenews.com vraiment la sepeli mingi boko taka na bino mingi o na YouTube te boko tambama na site obeti www.congolocolenews.com au mona ba news asika nyonso bo mona donc lelo ndeti le vendredi ekota lelo donc là la te ba publicité na bino boya nango ba dédicace na bino boya nango talaka mois toza décembre eza mois ba dédicace oza publicité oza na maison na yo ongosa mo eloko mo boye songolo oza na posa eleka na site ba numéro na biso nyonso eza na ya Belgique bo mona papa et mama Nzambi na papa Clément so boye na Kinshasa bo mona mama Gidil Bisengo ou bien bo moni adjoint na papa de shit Mambetuku vraiment toza wana pona bino. En plus, peut être sur la maison, on a vu computer service, toté carabablo, nyonso et informatique. Oh, ba laptop, y occasion, y a sika, ezali, nyonso, ba souris, nyonso. Aux gens besoin de travailler ensemble. Benga papa et ma, ou bien bengi maman Gidil, ou bien papa de shit Mambetuku. Vraiment, tu travailles, tu as posé na batubaya, tu travailles na bino ensemble et ça bien. Na pesi merci et papa. Patrick Nsala, yem tazu ba image o. Na pesi merci na bino nyonso ndenge boyaki na invitation na vraiment na 5 minutes susu. Merci. Na pesi bambote belé et pas Christian Disu number 1 ko bateki na bossa na. Yo nende mtu obunga rumba. Biso to bunga rumba te biso taila kayo. Depuis que fin de l'année ngoyo o sa biso vrai Christian Disu na ozela. Na ozela coup de téléphone na yo benga mama Mariam kande to sala. Non, les langues fort talagayo. Fleury Balikombo son appelé Mbote, David Olito, Claudia Kovana, est-ce que vous en Belgique, Tozela, Fabrice Malita, Tozela, Charles Falefa, yo kout non ba koutouté, talagayo, yo koute ratate, yo zara semaine à semaine, to se kakak, pour l'ambassadeur, koloba koutouté, Chapil Tona de na Canada, yo Tozela kaka. Venu qu'en Norvège, yo na bosse na hôtel, et puis yo, oh bougete, oh sur la kilo, puis tu pas oh sur la kilo, bougete, oh sur la kilo, et puis yo sur la vraie, oh sur la kitoko. Na pesi de son botte, la bosse intégrante, c'est propre. Maman bena matuli, ta ka couple na bino, na l'élan fort. Couple moko, ya papa Christian, na maman bena, place bosan à Londres, maman bena matuli, couple moko, kitoko. Na lebino fort na bino to mona une émission sous semaine prochaine à vendredi na ngonga o merci Zakaria Kosa Tige